promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation, du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Sala maboke oyo nasomba ba grenier eza ba grenier nasomba ngo na sala maboke ba plat ya ba 5000 ba plat ya ba 3000 ba plat ya ba 5 ba plat ya 3000 osomba ngo nde nyote ka ngo nde bon ba pêcheur ba bomaka ba ye na ngo ba tekeli ngai ba tiela nga ba 4 grenier 4000 ka duwe tam sube 3 grenier 4000 nga na sombi na bandi pe kosala après na sala ngo ba maboke ba te bazo somba bazo ba grenier ngo ezalaka par taille yo batekela koto ezalaka so ba moni grenier ba tilo 4 na 4000 na bon net ya minene ba tiela nga ba 4 grenier 5000 francs ou 4000 moi ba moyenne dame so ba te 5 4000 d'abord que c'est une rien ba différencier moi ba grenier net ba oyo ba tia ngo ba 5 oyo nde ba tia ngo 4 siko mama yitsa biso yo to ka ngo au centre que zo bénéfice bon na zo kama mabe 0 zo mama mabe 0 ka we sunga bana ma kotangisa kolia na bango tabikira kana sinalisa ba tipeli to ba resto bele ba zakala posa grenier ba za posa baluka balia grenier siko mama yo tomoni ozosala yango maboke siko batunde tia lolenge bongo bakozwa lolenge nini bon na kosebela lokola yo olandeli ba effort ya ndenge nazosalela yo nde moto kolukela nga ba client ya bien po bakoya baya kosomba kote nga nazo. Ok, fantastique découverte ye komona mama pesa su kombo nani komona mama Fifi mama Fifi ye wana bomoni mama Fifi osala ba grenier mama yebisa biso sa yango ya olamba ya kotumba ya kokalinga bon nasalela yango nde ba système ya maboke tumba maboke na pise yango nazwi makasa na tie na kati na tie na moto bato balela yango ka système ya maboke kaka osali combien d'années na bana kaka ane oyo bandika ane ozwaki expérience epa nani po yo po ando sala yango bon nazwa expérience kaka na baninga na ngai nakia kokuta moninga na ngai osala na mwa mpe nde bato bazosomba bon ndeko na nga boma yango nde akourage nga ase ya kobukana te sala mosala oyo eza na mbongo ndenge mpe na bandi kosala waka na janvier nde na banda na janvier atuka nazoteka mpe sava omoni mpe eza na mbongo eza mpe na bénéfice oteka yango chaque jour to eza na batin intervalle eza na batin intervalle ere moko mpe nazangaka ere moko mpe ye ata ere moko mpe elanaka lelo nazwi lobi nazwi ere moko mpe ata 2 jours mpe apeshe te nafandi na nga me mbisi mpe ezangaka te nasalaka te na mbisi donc baboki osalaka ya grenier nasala ya grenier na mbisi eboyo ya mbisi osalaka ya bambisi bangolo mabundu na mingusu siko bavandi nyonso wana ezokenda yango bien par rapport en tout cas très très bien nazosenga kaka donc baclient nde baya komona okoti bango kote oyo koto mpe bisika mpe ya komeleza baye mpe bakosepela kaka mwa mipepe ya bien mpe eza koto bon awa toza vraiment wapi toza précisément toza na kati ya diki ya masina donc site yo basalelaka bilanga biso toza siko na kati ya site wana. Ok, sikoyo tozosela ba image tomona ndenge nini okosala yango tozwa yango moko comme ça to continue na suka ya Tranche Magazine. Merci beaucoup.
sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Jimbo marinade mpona misuni. Oyo eza jimbo simple, nasala yango na poisson na ngai. Pilipili oyo natutela yango na baepisi nyonso, ai, moscade, matungulu, nde nasangisaka na pilipili mpona kotia na kati ya biloko na ngai nasalela. Natie pilipili na ngai. Kana bandi kobazola mpo baepisi ekota. Bien. Bato balia bamaboke balingaka pilipili ezala makasi. Yango deya naopisi yango a. Wana orate a. Natiaka pe huile. Huile oyo nde ebongisaka liboke. Po liboke ezala na goût makasi. Okay. Sikoyo na bandi kotia na kasa mpona tumba yango. Oh, grenier na ngai. Bon, na prix na biso a totia kaka grenier moko 1000 francs. Soki ezaki bato bamonani oyo donc baza na bamoyen ke baliaka yango basepelaka nango. Motu soki aye apesi commande na kotia ele na selo posa na ye ndenge apeseli commande. Oyambana bato baya kotika commande ya bapeti ya ba tena yambana bato te kaka baleki nzela ka bato ya moko moko bayaka basombi bakina. Ne esili boya après natie na moto abei.
esili na nyonso naloti oyo nyonso epesaka gu ya liboke. Nagutaka pe nayeba ou bien mungu esimbi ou esimbi te ata ya mobesi fo nagute mungwa ou mungu esimbi ou esimbi te. Ok. Mwana nga siko esimbi exact. Ya pe bato mosusu batiki commande bayeboye babiloko de esi bada bawelaki ndenge eza boyo neti oyo natie oyo eza da bapeseli nga mbongo nde natieli moto komandi na ye mbala moko soki aye kaka soki ebeli aye azwi mpe mbala moko akenda soki mpe oye bapesi komandi te natie na mesa na nga bazozwazwa kaka bazosomba ezokende. Combien de minutes osali yango to esila na mesa? Bon, heure moko vraiment ekoki kosaka ba 2 heures dita mpe esili nango. Jour okangaka combien de maboke na journée? Bon, ndenge emonanaka heure mosusu nakanga mpena 30 maboke soki emonani neti mikolo ekoti mwa bese ezomonana mpenza te nde mwa 10 maboke mwa 12 maboke omwa biso otie pe boye na minute esili na balela yango makasi balela yango fort balela yango makasi oui soki ekoki nde bapapa oyo baliaka bagremi bayeya tosali bango basysteme ya bien koto ya maboke soki mpe komela bakomela nyonso eza awa ezala batirbo ezala bagege nyonso eza po bato oyo baza libanda mboka bazolanda biso ezopesa bango motema pasi baya bakota na site ya Masina baya komona baplan moko osalela bango koto edon bakokangama awa oyo nazotia oyo ya bato ya bakomande ya bademi oyo eza supu soki etoki na supu oyo etikali mwa quantité ya moke ayende na longoli po bato mosusu baprefere komela don supu wana na pilipili wana esalaka bango bien. elakisa clair nde boye
oyo eza greni sikoyo na différence tiaka bamaboke ya greni nakataka yango normal ya mbisi sikoyo natiaka natikaka babilembo oyo nazoyebaki oyo eza mbisi wana tozozela sikoyo ebela tokorenye nango biso nyonso afifi mwasi apafoke ndenge aza wana bomi batu nelenge mibale ya bato bakimi na bandako bakoma yafandaka na payote apafoke na likolo ya maboke oyo esilaka na moto olio meki okangami bomeka kaka koinvite ata kaka yofele bopia mbongo te yofele kaka aya kaka sala kaka bomeki boyoka kaka gu so boyoki gu en tout cas bino mo bochaka ba point ya oloba mingi eza te. Merci maman na contribution no. Okay. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Maboke on a ça là, hein? Donc naza na ba papa ya poa quoi, ba papa ya propre. O ba melaka, o ba liaka ba maboke nga na sala maboke ya greni. Na posa pe boya bo visiter biso na kati ya site ya Masina. Boya kolia pe maboke ya komela pe eza do nyoso penza ezo senga ki bo renye na eza. Toza na posa na bino boya kolia pe maboke ya kitoko koto na site ya Masina. Donc maboke o makilengi mingi. Maboke donc eza na bagu ke soko oledo okangami tosa ya mbisi tosa ya bagreni nyonso tosa tokomi na suka message ino eza nini posa na ngeza en tout cas papa do bolukela ba client ya bien bakota baya kosomba biloko nanga po eza esunganga kuna otangisa bana donc ezo sungana na mwa makambo ebele kolonisa bambongo nga pe na olonisa bilanga na osenga bemo ba papa poa wana baya ko ndeti bilanga nyo lonisaka ezala loso dongo. OK, merci maman. Tokomi na suka ya branche magazine biso agro business. Bandi ya Fantastique Info Télévision bomoni mama lolenge ni to bandaki nene bandeliti tokomi na suka alakisi biso bepisi nya chaka na ni na ye alakisi biso ndenge ni akangaka pe ekomi na moto tokomi na suka moni ba recette to ba maboke ya ba grenu na ba mbisi ebeli mama lobi boye ebele ba ope besoin biso partout à travers le monde boye ebele toujours dans le cadre de la découverte Fantastique Info Télévision tokoko baka na olakisa bino tokomi na suka